Ouais, Bandeko, Bokoto, 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 Bokoto. Bandeko, Bokoto, en tout cas, Makambo, Bakanda, Moko, na habité, en tout cas, Bandeko, Bokoto, Ebele, Bokoto, Ebele. Et ça, message, Moko, Moukousse, Mbangu, Mbangu, Oyo. La monité famille, ya Tshisekedi, Oyo. Famille, Boa, Bandoki, Bandeko, Bokoto. Bokoto, Bandeko, Nangai, Bokoto. Bokoto, en tout cas, na Olukana, en position, ya bien, Boli, Misangai. Bokoto en tout cas en tout cas na évité bandeko famille ya Tshisekedi oyo na évité bandeko nangai kindoke le kaboyete jojo yo ni en tout cas merci ndugu accent sana bandeko bokoto nano to poza message moi mukuse na ningi na nyatango mbangu na évité famille ya Tshisekedi oyo bandeko nangai na évité famille oyo soki peuple congolais asala bango nini na évité bandeko bokoto bo partager la première des choses bo partager nano pour message ça très important pour la nation na biso. Makambo yo to ebisaki bino ke bosa la tension bosa la distraite chilomba zo sala ba bêtise pour na makambo ba vaccin bandeko bokoto en tout cas bokoto bo partager mbangu po chilombo makambo ya zo sala na éviter bandeko donc en tout cas bolimbisa ngai na déplacer moi muke pour na tia grade amène-moi le chargeur s'il te plaît bolimbisa ngai en tout cas bolimbisa ngai tellement na uti libanda donne-moi le chargeur gradi. Bon, il s'en a aussi libanda donc téléphone est déchargé que kota mbala moko ba pesinga information est important mandeko nangai pona makambo ya Chilombo na éviter soki ye akanisi Congo ane komi ya papa na ye Chilombo na éviter so akanisi ke biso tozali bibwele ya lopango na bango na éviter bandeko nanga makambo ezo leka na Kinshasa lelo eza pasi boli misanga soki bomoni mwa ba biloko esali masalima wana eza pona na brancher bandeko na éviter choki Chilombo na yena papa na eba signer un contrat na diable boli misanga en tout cas banyoso bomona ezo ningana tellement nazo luka position moko pona kotia ba singa bandeko na éviter Chilombo yena papa na ye soki bakanisa ke Congo wana ba Congolais baza bibwele ya lupango na bango bakende ko signaka ba accord na ba contrat na bango pona koya ko boma peuple na biso bandeko makambo ezo leka lelo eza pasi ndenge eza boy vaccin o biso to bande ko telemela yango vaccin o monde entier telemeli yango. Na moment où tu as dit que vacciner Batou, na IPEN, en échange à ça qui a l'osso, na 5 000 francs. De neza boy bandeko, bengandeko non na kishasa azwa vaccin na te, na IPEN lelo donc plein à craquer, 5 000 francs na ça qui a l'osso bas vacciner yo. Yo comme mutema mabe à famille Chilombo, bandeko na épité. Donc Chilombo a ko sacrifier nation, likolo mbongo ba pesier, ba komi ko vacciner en échange à ça qui a l'osso na 5 000 francs. Ndeko partager ndeko ngai, partager en tout cas. Viens Rachidi en tout cas partager. Ndenge za boy bandeko vaccin et bandit déjà lelo na IPEN ba lobby plein à craquer en échange à ça qui a l'osso na 5 000 francs ba vacciner mutu. Bota na Chilombo ndoki ya famille na ebite nzambe na ngai nzambe famille ya Chilombo ya famille ya Tshisekedi oyo eko kufate nzambe na ngai vaccin au monde entier bo yango mais comme ya zwi mbongo babandi vaccin bandeko et lelo na IPEN balobi dégâts soki oye ba pesi osaki aloso na 5 000 francs ba peti au vaccin. Botala bino moko, jare ya bato bino bozo lobake, béton, bandeko congolais zaïrois. Vaccin wana eza poison. Ndeko mutozi message oyo, benga famille na yo, bazwa vaccin eza poison parce que président ya Kenya, dans la Tanzanie ba prouver ngo ke eza ba poison. Même ba matériel mosusu ba memi yango na Tanzanie pona ko tester pona maladie ya coronavirus, eza poisonné. Président de Tanzanie a lobby yango ba meki yango eza empoisonné. Mais lelo ndenge na zo sabino bandeko na ngai makambo ezo leka na IPEN lelo baza ko vacciner déjà vaccin au monde entier et boy en échange à 5 000 francs na saki ya loso. Donc ba sali tout ba affaiblir peuple na nzala pourtant ba ko proposer ye poison peuple a kozwa kaka.
Vie litabe mbolibeki, vie benga ba famille, ba ya bazwa yango te ba vaccin ba bandi ya ko pesa. En échange ya saki ya loso, na 5000 francs na ipen lelo ba chubi ba to ebele. Mais peuple congolais, comment beaucoup zaba zoba boy? Vaccin on les a poison, bokobo tate. Bokobo tali sous te, moutuyo sa zui vaccin on a akobo takate. Bill Gates a loba qui bien. Il faut qu'on diminue le nombre à 300 c'est abattoir bota sous te. Après il faut qu'on élimine batebele ba kufa. Yé moko famille na e boy vaccin wana. Médecin traité à Bill Gates a lobi famille na e ba boy vaccin wana. Mais tala chilombo te ko signer ba accord, ba contrat vaccin wana koti bazo chuba bandeko. Bandeko bo mobiliser batuna Kinshasa. Vaccin wana ba bandi yango déjà. En échange ya saki aloso na vaccin na 5000 francs on dit mi vaccin au teki vina yo mobimba. Ndeko yo zana mama ozana ndeko na Kinshasa yebisa ye andima vaccin wana te eza poison ya ko éviter po bato ba bota lisusu te bato ba koma ba stérile. Eza nga mutu na lobi yango te ba chercher tout ba lobi poison ya Bill Gates wana eza pona ko rendre bato ba stérile. Mais dans les Congolais, nzaleleki ate likolo ya loso donc basali tout ba appauvrir peuple wana ba ti peuple wana la condition moko difficile lelo ndenge tozo bisa bino bandeko ba bandi vaccin na ipen ba lobi plein à craquer ça même na embouteillage ba to ke ndozo vaccin ndeko yo zo landa ngai partager message oyo benga ba famille na osala ngwa mukuse po etambola na ba WhatsApp na banini. Eza poison bazo chuba bino ba kinois ba congolais ba zairois eza poison po bokoma ba stérile après bato musu ba kufa po baza besoin ko diminuer bato nombre na mokili baza besoin ya ko diminuer bato nombre na mokili ba pays tout e boy vaccin wana Ghana e boy Nigeria e boy Côte d'Ivoire e boy Sénégal e boy kaka Congo chilombo azui ba milliard po a sacrifier bino bandeko na biso bobo ya vaccin wana eza poison. Message na zanango yangwana de ko partager ba we ba kolanda na bokoto merci mingi.